Lobby dimanche 7 février, ezalaki mokolo monene ya finale ya football américain oyo babengi Super Bowl. Mbula oyo esangisaki équipe ya Buccaneers ya Florida na Chiefs ya Kansas City. Super Bowl ezali événement sportif moko ya munene awa na États-Unis oyo esangisaka plus de 100 millions de téléspectateurs liboso ya ba télévision na bango topé plus de 100 000 personnes oyo bakendaka kotala match na stade. Kasi mbula oyo kaka 25 000 personnes nde bakokaki kokende na stade likolo ya bokono ya COVID-19. Na kati na bango, ba équipe oyo epesaki ba ticket na 7500 personnes oyo bazali ba minganga oyo bazwaki vaccin. Kasi toyoka ndenge nini ba Congolais oyo bazalaka na États-Unis d'Amérique bango balandaka Super Bowl. En tout cas, nga penza Super Bowl natalaka na ngango mais na comprendre kango te par rapport ya ba règle nango eleki ebele. On natala ngo na zozela mi-temps ba show oyo bazolakisa na mi-temps wana tamsu natali yango mais sport na bango na bina lokuta mabe wana elo na bango. Namona neti kutu chaque 10 secondes, il faut pas kata. Oh, you know, je sais même pas pour ba benga ngo football, il faut pas benga ngo kutu handball. Atako Covid ezalaki ba américain bazwaki esengo ya kolanda Super Bowl na mwali papu asoso na momulangi na pembeni.